na moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus le Nazarien. La Bible dit: heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. Marie Samo forever. Nzambe Bientôt, chers fidèles téléspectateurs, on est sur le 3w.lelazaraya.com. La princesse de l'Éternel, la servante de Dieu. Je vous dis déjà que tout commence bien, ça va terminer aussi bien. Je pense que bonjour la public, dès que la télémie, on était ici depuis très tôt matin, dans le public, le peuple de Dieu, là, il y a trop à dire. Tout ça, on a morgue Yangalema, la morgue Yangalema, pour que tout servir bino, on est de cœur, nous pleurons la sœur Marie Pissant. Voilà. Mote maman, voyez qu'il y a Hermine. 5 heures juste. 5 heures juste. Oui, on est là. La sœur Marie Pissant, mon maman, on a ça. Fana na minga makasi maman. Moi, mon soeur, kufika ka bosa malade maman, passe na motema. Voilà le monde entier. Merci bango. Merci bango de la sœur Marie Pissant, mon motema malade papa, maman la ngai. Oui. Merci beaucoup. Nous avançons. Bonjour. Moni latino en noir. Et pour ça la nima to sawa. Toza on a kilinga lema de coller la sœur Marie Pissant. Pour moi siana makambo ya sali. Bantembo ya yemeli biso. To ebite pasi na motema. Yango moito tiki nyonso na bandaku. To coller la sœur Marie Pissant. Depuis Ernie. Papa to comme à 7 heures. To combien baboy to kota la morgue. Yango to telemi to yemba na libanda na susi wana. Yango to so coller la nyamari yango to yemba. Voilà, merci. Donc atmosphère les a vraiment Yamakasi. Donc à tout 5 heures du matin pour que la sœur Marie Pissant. Donc merci. Bonjour papa, bonjour maman. La monnaie au latif photo là, je sais bien combien. Maman, c'est mon 500 francs maman. 500 francs. Oui, à depuis Ernini. Naya bana 5 heures maman na salia. 5 heures pour la nuit. Maman. Oui, Nzambe ça Nzambe. Eh maman. Émotion eza azande kona yo mama nzambe azande kona mama mawala baba batofinga ye baba bakalo baba baba bisamba tali bango tala kitine sonengela yoka likolo zo bouger yoka likolo zo bouger likolo mpalo fo mama plusieurs de émotion eza makasi yaya combien de pernis et qui depuis 6 heures. Depuis 6 heures, on l'a vu dans partout dans le monde entier. Merci, bonjour. On va à la commune. La faille à Gilles, la quartier 9. Comme on a dit. Cynthia. On a qu'à de faire. Il y a qu'à 6 heures du matin pour les maris. Pour ton craquage. Pour ton père de ton tir à sous qu'on soit été. Donc, quand ton père de ta qualité, belé, ou ta niveau belé, moyen, bien solo, voilà, dans la yébité. Soit qu'à voir, on reçoit voilà, c'est Marie. Merci, tous les balati Apollo. Pardon. Tous les balati Apollo.
Polo. Bonjour, bonjour. Bonjour maman Nangai. Oui, comment on a dit où tu as payé? Mika, na uti na Yolo. Yolo, bazo lando monde entier. Oye bisi bato ba lando nini. Oye qui a depuis Ernine. To combien banda 6e maman ba boye biso to kota to epona Marine Sam. Marine Sam za muta bato. Sombi Polo combien? To sombi 7000 francs. Sombi Polo 7000 pour la ya Marie. Na ya Marie maman. Nze monini ya sœur Marie édifia. Nzembo ya Marie, nzembo na liboso o nga na lingeza nzembo Seigneur. Toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu. Toi qui connais la sincérité de mon cœur. Toi tu connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. Marie-Nissa, mon journaliste. Zambe ngai oyo nayende kokumisa yo mpona oyo yosali na eklezia ya Kongo noro oyo opesaki mpe yozwi lelo Marie. Bibisambo, mon frère, repose un peu maman. motema ezotinda ngai nalobela yo likambo ekweli bakristo oyo nde consolateur. papa na ngai nalingaka koyebisa yo masolo ya kati sikili na nga mokoko oyo oza bien na vi na ngai nakutana na mokokte malamu lokola yo yango papa yo oza bien. loyembo na ngai euti na kati ya motema na nga oyo omerite yango po oyo oza bien papa papa nalola yondo yebi mosala oyo opesaki motamu papa yo yebi bolingo ozalaki nango mpo na ye o papa mpo na biso bato tozoyeba te oh papa yango bazoloba n'importe quoi yango bazoloba n'importe quoi baloba na bango misambo azalaki ya nzambe po ayebaki nini azalaki kosala yango ayembaki yesuka ngai etinga na kingo moye ya kimesa te kade na fungolesi ebuka papa na ngai alingaki yo mingi po yo kosaka te po yo zabe jakob abundaka bitumba butubutu ayebaki tina misambo alandaki nzela na yo oyebaki nini azalaki kosala ata bobuki espoir ya baklisto biso totingama kaka yo yo ndo tikali na rite misambu zamba moloto tika tokanisa bayaya oyo bayembelaki nzambe na samba bilelo papa Charles Mombaya apôtre de baba awili ngonda bagila mizwa Tezo Kabo elongo na frère Aimé Makendo yeso yo ngonga repe nange kobeta mokolo nini okolimbo ya ti nange la malogi unu yenda zila nzabi Demuni tizo na mule Wolo wolo roma Kika trahison double face Tobo manake Mbeli ya minu mibale Banga nzambe Uvi ya misamu Oyeba kute Tata esoko mama Frère en Christ Topesi ya la Christ Oingo piso ndenge nini Mondimi ya ndenge nini ya loreke nini Oko tubaka moninga na odi konga Bela sima moko Wata sima yongo Oka mawate Oko na ya kumodi Oladisa kibiso koto na ye Kaka mayi misamu ndoko oladisa Pesa bibilia o Pesa bibilia o Kongi na yote Nenda kosama kama musi Oya ye Zolanda Musa kubi ba otonga ye Noka bila kubila mbatari wa tonga kiye
Voilà, il y a des gens et des gens. Oh, bah, il y a depuis JP. Car leurs œuvres. Merci beaucoup, il y a des gens bah, il y a depuis 5 heures, depuis 6 heures, depuis 7 heures donc. Merci beaucoup. Nous restons toujours branchés sur le Nazarien.com. Donc, vous êtes toujours dans Ngaliema Awa. Vous voyez qu'il est déjà matin, donc nous sommes encore 7 heures, je pense. Mais il y a plein de gens qui sont en train de venir. Il y a des gens qui traversent depuis Brazza. Il y a des gens au Bazo, il y a des gens à la route. Donc, allez-y comprendre que la Sam a tiré le Sika au attiré. Donc, malgré les gens du Yabatu, Baba, le bout, on a échangé dans le peuple congolais. On a échangé avec la Sina. Sans plus tarder, la Katina Ngamou, j'étais de l'autre côté. loyembo nanga euti na kati ya motema nanga oyo omerite yango mpo oyo ozakie papa. Merci beaucoup. Je pense que la reste branchée car vous ne jamais déçu. Quand moi je pleurais maman, la soeur, donc maman, la soeur, Tantine, Yaya, je te parle, la soeur Marie Samou qui a chanté de très belles chansons pour édifier le peuple de Dieu. Donc l'atmosphère est vraiment ma casse. C'était pour moi de réussir à venir parce que je quitte Kinshasa pour faire. Donc je quitte Kinshasa aujourd'hui dans un autre des amis. Mais comme j'avais promis que nakosala on a coquille un angola nzambe attention na tiesa mbo la je vous laisse mon fils atmosphère veut dire que maman Marie Missamo Baye vraiment ébélé tout le monde Papa Charles Mumbaya oui, n'a pas assuré peuple de Dieu que pas à la toujours la confiance nanga ndenge kabisa peuple toujours na maman fermez-moi na nae je vous assure peuple de Dieu que nos frères à kosala émission nyonso tout malamu pour édifier peuple de Dieu oyo bayokaka maman la princesse de l'éternel donc pour la promettre na bino kaka wana za côté meta na nzambe wapesaka makasi mpona intelligence ata esoko mama wana kriste topesa la kriste oyi mokristo ndenge nini mondimi ya ndenge nini ya lolekeni oyo kotubaka molinga na konga ma bokongo ata nsima yo okokama wa te koko na ya kumaki loye molibanda kuna na olakikaki na ye kaka mayi misambo nde kolakisa pesa bibilia oyo ekongi na yo te lenda kosala makambo mosusu mutakuvi baotonga ye ndonga bila kuvela mbatabi baotonga ki ye bonjour papa. Oui, maman Tokouti awa de la sœur Marie. Bon, sœur Marie azaki moto bato nyonso.
ya azalaki mpona baartiste te azalaki mpona moto nyonso azalaki social eza noka ndenge wana oapproche ayambaka yo alors ndenge eza na omoni population ebele baye kolela yo esali nga vraiment bien ndenge nga mpe na banda kolela yo dès le premier jour oyo akufaki yango tokoka otika boye to tobandaki koya na fiki yango tobi lelo lokola akor ekobima tokóma a na morke ya Ngalema bon lokola mpe toya na biso bacivil ndo ande tokóma okóma biso so tokufi tokóma okóma biso bamilitaire nayebi na nga te merci. Pour la numéro 2, qu'est-ce qui se passe à Ngalema? Bon, et moi je suis passé à la comprendre nga été pour biso to aba artiste oya kufi aza moko na biso aza artiste chrétienne andako yimbela nzambe loko azaki ko yimbela nzambe azalaki pe ko ya kati na biso batu o to sala théâtre to za ba artiste comédienne abandaki ko tourner na moko na biso Caleb azaki mutu moko social o azaki ke oui a beso de tourner film to ko za l'ensemble bon mutande wana aza mutu ya batu no surtout so ba surtout biso ba artiste. OK. Est-ce que maman a biso bakata azwa pe chance to pe occasion okuta na déjà na maman Marie Misam? Pourquoi pas? Tant na lobi kaza social. Ezala yebi to soki obelele kazo le kana mutuka. Mbala moko atelemi. Siko ndeti ngana za iso na telemi na msusu wana ota mwana makolo. O kaka ma sœur, OK wapi? Dans la simplicité moto. Alors que ni destination na ema meminga tina koma na lieu ya tournage. OK, ninga malamu zo garder na mutuna o concernant maman Marie. Ya malamu nazo garder kwa sakika mwasi mwa malamu. Asaki komikitisa makasa zaki nango. Aki na bozwi na mbongo na ye, masaki embla zaki komikitisa ato fingi ye. Ato lobine mabe aseka kaka. Mais ndenge makambozo le kamikolo ndenge bazo lia mbongo likolo matanga maman Marie comme le commerce. Wolobini. Wana nde mabe. Baliaka La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. Marie Misam forever. Nzambe ngai oyo nayende kokumisa yo mpona oyo yosali na eklesia ya Congo yo oyo opesaki mpe yozwi lelo Marie Misam forever, repose en paix maman. motema ezotinda ngai nalobela yo likambo ekweyeli bakristo oyo nde consolateur papa na ngai nalingaka koyebisa yo masolo ya kati sikili na nga moko po yoza bien na vi na ngai nakutana na moto te malamu lokola yo yango papa yoza bien loyembo na ngai euti na kati ya motema na nga oyo omerite yango po yoza bien papa papa nalola yo ndo yebi mosala oyo opesaki misamu papa yo yebi bolingo ozalaki nango mpo na ye o papa mpo na biso bato tozoyeba te o papa yango bazoloba n'importe quoi yango bazoloba n'importe quoi baloba na bango misamu azalaki ya nzambe po ayebaki nini azalaki kosala yango ayembaki yesu kanga yesinga na kingo moye yakimeza te kade na fungolesi ebunga o papa na ngai alingaki yo mingi po yokozanga te po yoza bien jakob abundaka bitumba butubutu ayebaki tina misamu alandaki nzela na yo po ayebaki nini azalaki kosala ata bobuki espoir ya baklisto biso totingama kaka yo ndo tikali na rite misamu nzamba moloto
tika tokanisa bayaya oyo bayembelaki nzambe na sama bileyo. Papa Charles Mumbaya, apôtre de Baba, frère Willy Ngonda, frère Guilhem Izwa, frère Trésor Kabwe elongo na frère Aimé Makengo. Yeso yo ngonga repe nange kobeta mokolo nini? Eboko livre ya pi nange ekomi na page nini papa? Libo nange kotoboka mokolo nini Yesu basalelaki nzambema misamwelelaki nzambema munu felaki njasa munu bakila malongi munu yandazila nzambi semuyesizo na munwe wolowolowoma ika trahison double face tobomanake mbeli ya minu mibale banga nzambe uvi ya misamu ata esoko mama frère en Christ topesa ya Christ oyi mokristo ndenge nini mondimi ya ndenge nini ya lolenge nini oyo kotubaka moninga na likongo abe na nsima mokongo ata nsima yo okoloka mawa te koko na ya kumaki loye molibanda kuna na boyende olakisaki biso foto na ye kaka mayi misambo nde kolakisa pesa bibilia oyo ekongi na yo te lenda kosala makambo mosusu mutakuvi baotonga nokabila kuvela mbatabi otongaki